not even know our country, Democratic Republic of Congo. We here as people to stand up to tell President Donald Trump, to tell that criminal who called himself our president, the Democratic Republic of Congo, to leave now. Ndeko nanga ya mwasi. Soko outi Afrique, outi Congo, outi partout en Afrique, moza congolaise, ozo ya luka vino. Intègre-toi. Kota na mboka oyo, bandano koyekola langue. Bandano kota la future no ndenge nini na kodiembika kote nini classe ni fona zwa pona za la stable un jour. Mobali pas respecter nga kina zana éducation na nga na musala na nga stable. Ndenge nini na kosala bo. Ezaka tetango kitika na mboko moni mbala liboso ko yana mwa mutuka moko zongala welisi libala. Non, photo tika eloko wana. Mbote bandeko lelo tokolobela sur intégration tango ye na bamboka bapaya lokola na États-Unis, na France, na Europe, partout. Intégration la kisi nini? Intégration la kisi soko ye na mboka bapaya foye bandenge nini makambo salama na mboka on. Foye bandenge nini baliaka ndenge nini batambolaka ndenge nini makambo nyonso wana. Biso malheureusement na communauté na biso toza na Washington State bazala na ngote. Ba organisation mike ne mte yidaka ba immigrants et tout ça. Ba immigrants, ba réfugiés et tout ça. Mais biso na ba communauté na biso congolaise photos ala na groupe, photo encourager intégration. Ndenge nini jeune fille a routa Congo ayemba moka moni mobali na mutuka sika na mwanda kuna ina mwa musalani awele libala. Est-ce que ça bolingo ya solo to ezali po amoni mwa mituka ba bloko na moni angweza luxe yango na weli na libala. Faut qu'on comprendre que via Congo na via ya ba mboka o développer ça différent. Na bamboka o développer ba bazwa mituka na nyongo bazwa bandaku na nyongo bazwa ka nyongo na banque pona ofungola ba compagnie ba biloko belé. Na Congo ba biloko an existera te. Na Congo so za na mutuka c'est que uti na famille riche tozala na musala mwa bien ozo mone oza na mwa famille mo boye eza likolo kwa donc batu ba utia yoka. Na ba pays eza bongo te my dears. Female friends. Na bamboka o ezali bongo te bandeko na ngai basi ezali bongo te naza nga contre te muntu ayembala moko amoni mobala asepe na bali to muntu aye onde babengaka love at first sight you know bukutanika bwe makile tutani d'accord bakaya bongo pe ezali nango mais nazo lobela nde ba jeune fille oyo bazo ya mikolo yo na Congo aye na mboka bapaya oyebi makambo ezoleka na mboka ngo te oyebi langue to yebelo mote mbala moko welisi na libala oyebi pe kutuna mobali yango tozobala po monika kaza na vie moko stable azana mwa mutuka na yebo na boye okota pe na libala boye oke retrouver azane na musala ya you know bafuta bien te nazo finga batute bazana misala bafuta bien te aussi longtemps lingo soki ozana besoin ya kubala biso faut to comprendre loko na biso ba congolais tangu yozo bala mwasi ozobala kaka ye mote ozobala na ye na famille na ye tangu yo ozobala mwasi oyebi ke obala obota bana et tout sa vie ko continuer futur ni ozo préparer pour na bana na yo à part ko sokola basani to kolokota ba fulu to kusala ba misala ba bijobi à part wana futur ni o préparer les bana yo na lobite ke bato basala ba bijobi ba misala o mike ke bazala na ba famille te stable et tout ça ezala nango mais biso na communauté biso ba congolais na communauté na biso il faut encourager ba jeunes nyonso ba kindaka classe ba kindaka ba formation bazana na souci wana na bolingo wana ya kofongola ba compagnie na bango kozala indépendant et loko nde tolinga to encourager la jeunesse congolaise futur ya Congo ya lobi basala yango wana donc jeune fille ndeko na ya mwasi soko uti Afrique uti Congo uti partout en Afrique, moza congolaise, ozo ya luka vina na Congo. Ndeko na nga mwasi, intègre-toi. Kota na mboka oyo, bandano koyekola langue. Bandano kota la future no ndenge nini na kodiembika kote nini classe ni fona zwa pona za la stable un jour. Mobali pas respecter nga kina za na éducation na nga na musala na nga stable. Ndenge nini na kosala boy. Ezaka tetango kitika na mboko moni mbala liboso ko yana mwa mutuka moko zongala welisi libala. Non, photo tika eloko wana. Photo tike loko na bien sûr nga na balate na za single mother so what eza vie na ngai muta na passé na ye muta sala erreur na ye excuse me et la vie continue
Ezate pour na bali tango nazo ke la bino zua. Rien du tout. Not at all. Thought process. Donc, aux 8 ans, na yo à penser, à imaginer, à meditate, and, ko prier, ko zonga na kati na yo quoi. Oyeba, eloko nini penza, oyo, ozana besoin nango pour futur ne kende liboso. Mais naza très heureuse na vie nangai. Naza confortable na vie nangai. Mais 100% confortable. Aussi longtemps Congo na biso eza libéré, aussi longtemps biso ba noir toza na libération te. Naza 100% confortable te. Mais conseil nanga na opesa bino bandeko na biso basi. Zwa temps ya ko t'intégrer. Zwa temps ya ko yeko la langue. Zwa temps ya ko zana ba ambition ya minene. Zwa temps ya ko te décider ke ngai bien sûr atana nanga pour so bala le loto lobby. Mobali ona ko bala. Face na ba standard boy, azana ba critère boy, azana ba critère boy. On dirait ba femme bazo uta Congo baza suna ba critère te. Pour ni liba les apassion monika mobala na ye fona weli ça sinon na ya kotula. Non ma chère. Eza non te question kotula to kotula te mutu moko tatuli. Aussi longtemps nzamba yebi ke mutu na mutazana mobali na ko tous les alakate. Que yo foye ba valeur na yo. Oye ba qualité mibalo lingi. Oye ba futur ni nozo préparer pour na ba na yo. Soko ozana ba standard wana ke onno mobali na ngana lingi ata ke ni ba classe musika te azala bosseur. Aye bandeni ya kubeta ma asala mbongo na ye, moi 500 na poche, moi 1000 na poche. À part musala. Peut-être na kuta na mobali oyo. Aye bindeni ya osala fashion. Toko fungola magasin na biso to tekela batu bilamba to sala commerce na biso. Ah, peut-être na okuta na mobali oyo. Peut-être azane docteur mais ngana ko encourager a fungola hôpital na ye moko. Lia saela na hôpital mususu fungola ye moko. Ah, peut-être na okuta na mobali moko boye. Ya za makasi na obongisa ba mituka to fungoli si shop na biso moke abanzo bongisa mituka. Nazolo bakate batu nyonso fo bakendo école ba kuma ba docteur ba infirmière ba avocat non na bibongote zalo moi na certificat mo be pesi au moins poids et pesi au moins 2 10 $5 likolo zala moi na certificat mo be pesi au moins valeur yeko la langue manier langue wana ovani na yesika na mboka o zala na détermination wana ki ngai dans une année fono ba français anglais bien na ba français na nga bien na ba espagnol na nga bien ezaka conseil na ba fi ba aux États-Unis ezaka conseil na ba fi nyonso oyo bazolungwa na Congo ba okena ba diaspora. Intègre-toi ma chère. Intègre-toi. Pressé et memo sikamoto. Okepe pressé beaucoup tina libala ngo zano resté. Pressé beaucoup tina libala ngo yo découvrir que mobala nga bumba ko mambebele bele. Pressé beaucoup tina libala ngo bo banzo regretter. Vous allez apprécier te na vie. Et loko ne loko ezala na tango nango. Toute chose à son temps. Ton abisso siko à partir à 2018 ils a ko s'intégrer. Pour se rééduquer. Pour ton éducation école, il y a mindele tout ça, rééducation sur l'histoire africaine, l'histoire congolaise. Femme, Zaloko la reine Njinga, 1581 à 1663. La guerrière ya Osakanate. Abundi ça va portugais pendant plus de 30 ans. Azaka reine ya Angola. Zaloko la Kimpa Mvita. Maman nanga Kimpa Mvita na la photo na ye. Oh. 1684 à 1703. Moi si femme congolaise, yeba valeur na yo. Yeba tina na yo. Balobaka femme sage, battue quoi? Sa maison. Ndaku na biso eza Congo, ndaku na biso eza foyer, ndaku na biso eza futur na biso. Futur ni nozo construire pour na bana na yo. Futur ni nozo construire pour na Congo na yo. Futur ni nozo construire pour na bonheur na yo. Mi tout na ba question wana. Kozala te muta sentiment, kozala te muta pressé ya pression, kozala te muta sentiment te. Zala muta azo sa la bongo na ye. To zongela awa, to sokola yango, to rééduquer yango, to prendre soin na yango. Femme congolaise, oza femme ya valeur, zonga na place na yo. Ya valeur, zonga na place na yo ya lokumu. Tika kokenda ka pressé, kokende liboso za kokomate. Intègre-toi na mboko ye ko la langue, kende classe, préparer futur na yo. Pourtant ozo préparer futur no même on balo akukuta na yo ozana respect na ba wow, fi wana akenda ka classe, asala ka boya, za vraiment responsable, boy na boy, arope sa valeur. Valeur nini yo kozwa. Soko ebi ko weli saki kukuta la libala po mona ki muto ke baza ezaki kongala.
pour mon appartement vandi na mo ba kiti à couleur différent ils ont ngala ndako ne bien tous en 2018 femme fausse à l'indépendante femme fausse à la femme ya valeur matissa ba standard na yo zala na ba ambition préparer futur ya bana na yo oyo na monité conseil nanga lelo ezaki sur la femme une femme sage battue sa maison conseil nanga yango wana na to ekola na Lydia tokutani à la prochaine au revoir.